Faut na ngotu ngate. Faut na ngam koni président Chabelo linga acha mamnesu na se. Question na faut na ngwana. Nandi ba finga mkoloti nandi ba maka président mokoti. Mais et ça là de fonga pas sito yé comment na mutu mako ko ventile bino likambo autant so yo mutu oyebité. Asa président natanga kombo na ye président Chapelé. En tout cas, excusez-moi, nous avons commis tout ce matin parce que nous avons dit que non, bazolinga kutu baya ko senganga bolimbisi. Nous senga mutu bolimbisi te. Nous avons se déranger te pour nango mais juste que non, ils ont réputation. Ils ont une réputation non les lango te ton bonde lango mutu te. Ils ont juste que nous na lo bande, ils ont réputation ya bisonde et beba. Nous senga lo mutu bolimbisi te parce que Mututango losolo babola mna lingi na eba lobati vous mena tika na lobana mam susu et wela eloko moko te ya za leader ngana za artiste. Pourquoi azolinga ko tambusa sango na biso ya mabe na ba groupe par-ci par-là okende na makambo biso ezanengwana te. Pourquoi ko bando loba mabe ya ba na oba na groupe na ye que ce faut tout na ngango atika ko loba mabe sur banana c'est ça moi. Le président Chapelet aloba kina to loba makambu na nditi. Maintenant toza ngande singa personnellement na lingino rankini wana to problème moko bona président moko bo ke bana wana botia ka bango te to bana wana baza boye to baza bo j'ai pas besoin de ça. Côté na bali poste président ba to loba mam na été. Pona ko éviter pe ke na loba makambu na été faut mena soutana nga pa kuna soutana nga na tangi mutu mususu. Mbote amis fidèles téléspectateurs, nous sommes tous à Congo Winner Télévision, babi Congo Winner TV, babi Skamakamuni ne vend Dakar, il y a notre boss Maman Sarah Kabundi la Cléopâtre, babi omoni moi so komisi nzambe, babi macha mumenu au bwakindambo melindambo, babi omoni moi sia mwindo au komisi nzambe na peso mbote ma boss mon boss babi boss aboy bazua puis babi baboni nous surtout à Congo Winner Télévision, vraiment votre émission préférée Police des Stars, de l'autre yambeli bino baya bastar ba mapasa o ba koningisa Congo ba mapasa o bazo panza ba groupe ba mapasa o bazo luka ba problème vraiment na ba film ya bato soki otie bango te na film na yo vraiment moi film eza moi pas problème soki bango te vraiment na film eza na ba problème. Merci c'est votre serviteur hein babi le défendeur ya ba maman autrement dit fort décès de la presse hein, papa Zouma biso to ya pa mbati biso soki to awa c'est que quelque chose et bouger so bomoni bililo na bopesa merci na moi na mboka Jerry Kobetok c'est autrement dit de ça c'est de la presse mobile la litutu moi mobali moi mukie au finir na 12h registre ko buka na te ma finga 2021 2022 eza horizon na 12h05 Jerry Kobeto c'est mon mboka fungole langa ba mona ba invité na ngai mokona lelo bo pesinga ba remarque babi il faut na présenter ba invité na nga ba invité ba se présenter par rapport ya musala ngondenge zalaka na présenter bino ba mapaso mibale mais na opesa ba kombo na bango tinga na lingaka pourquoi na opesa ba kombo na bango te passe ba artiste bazara soka lala mi bengi papa chéri tango la mukasu lobi ami bengi motopamba tango la liso la muki ça dit ba kombo échangeaka bango mo ba se présenter na émission Police des Stars po boyoka bango mbote mwana mboka. Ouais, Mbote Makasi grand porte Zouma, mon président, leader des leaders, mon toit en 9 fois côté 100. L'homme qu'il faut à place qu'il fallait dire le président Zouma. Obi que beaucoup doublé bat baso bat. Bon mon ndena atune na mutu moko bon mon. Babi ce qu'on a vu baté. Yo pesa kombo na po ba différence quand même ata bokanga côté gauche bokanga pe côté droite bokanga ba kombo ka bongo po awa na ngamo misezo ezo sanga mo pasiba. Ouais ba yo bazuli ba kwa kolona biso mo c'est Abel Lukusa. OK. Lukusa Musumba Marcel. Ngayo maman na bino leki na bino yaya na bino o bolingaka on sela toujours na sela bino musala ya bien je suis là. Donc vraiment kombo na ya scène oyo joa na ngezana. Na joa kana Abel. Ok, merci beaucoup là boyoki Abel babi il passe à mon ma passe nzamba lo ba ko pesa ngamutu passe na zeba te na sana ndeni bino bo mesana kana bango bongo Mbote papa. Ouais, Mbote grand prêtre Zouma mon président leader des leaders bakombono sujet de Satangi votre humble serviteur double face jumeau. D'abord on appelle Mbote na ba oba chance Rolanda Bisso. En tout cas, na sepeli surtout na ba o balandara biso balinga ba jimo bo continuer toujours ko linga biso en tout cas
et que ça la biso bien. Merci kombo na yo. Dido Kazadi. Okay. Matanki. Dido Kazadi. Na saleli libuma maman na bango. Na saleli libuma maman na bango. Pourquoi? Parce que ba botamaki mibale na boyi kozwa émission ya moko ya moni na tie bango na plateau bango ne somi balé babi ba émission boyi nulle part ailleurs babi kaka awa na Congo Winner Télévision précisément na émission Police des Stars. Biso toza quoi loso hein. Loso ni na peli ya maya pambe za pasi hein. Vraiment. Ya ka loso na madesu. Loso na pondu. Loso na matembele. Loso. Vous avez rendu merci comprenez que oui tous les artistes ba CP sibino mingi ba mapasa lelo vraiment to meka ko solo la de tout et de rien ba par rapport à carrière na bango par rapport à na bango li passe to banino na yo na ebité pourquoi ma okota lelo na scène o mon passer direct ma scène et agouana et utaki non wapi. Merci beaucoup pour la parole. Gouya scène et utaki pa ya mutabanda abanda moi théâtre na moi des jours bosu za moyen. OK. Mutapesa biso gouya théâtre masananga mo Kenzo. OK. Kenzo ya biso Kenzo artiste c'était Kenzo mo masananga. OK. Azaka no sa théâtre. OK. Abanda okende ya no tourner papa pe kanga na pese mbote sikazali. Papa pe kanga na te so yebani pe ka tipo za na téléphone Android dia. Parce que mutana téléphone Android de tema ko ta YouTube moi trop. Obando tala po na tole kana na nzela. Non na moyen te sika bisinga bokinga non na okati natala kayo on a lo baba bien est trop mais non attends na nzela bona mon esika pesa ngata ba merci te. OK. Parce na ko comprendre que non présence en Android. Je me suis natali bona mon téléphone moi ça ma boko ba téléphone ça va toucher moi quand moi la so on t'a sentir na bien président na c'est ba loko ngana lo ba po na ye atala vraiment ninti kinzo même c'est papa pe kanga ntabana mali bosoye to banina so travail Koko takanga na koti 2 jours président basomela ka moto et pas mutumo bwe président longwe na ye akomne wewa président komne wewa akomubula aba baba to babula liboso so bena batie bena ke batie na président de la république ba wewa to za président fa bekanga ya banda moto tongo ye puis na yeko longwa wana to yeko ya epa ya Nada Mastor que je salue en passant. OK. Na président Mastor to yokanité to yoko kende pa ya levé président Robert Casquito. Le président Casquito to longo wana to Robert wa je ba kola ba Sudamine. Colombila. Zambalo. Président comment président to banana biso na bien. Non moi président n'est pas président Ngadiadia. Abomigo. Oui comme maman bozonga comme maman bozonga pas maman bango. C'est bana pe pas bozonga c'est te ko luka te ko ya pa ya te ko ki wapi et pas président Chapelet. Tu es au groupe naïe. Tu es au groupe naïe. Bozongi pas président Chapelet. Tu es au groupe naïe. Tu es au groupe naïe. Et si m'a pété, après tu es koya tu le qui groupe moi ouais. Après tu es koya pas ya mukishi mutubo ikaba kana mbeli bazoka seme si ça faute muta traverser fait ko ça batu mutamakas. Wanani. L'homme innocent. Denani. Fâché bakalombo. S'il vous plaît. Non, il pas na yo hein. Jerry Kobetox. Président pe million boy. Moni place ba simbanga, na nga ba simbanga place na Belati. Na be mabe. Est-ce oui que oui il y a un certain artiste moko ou abengam na Kombo Chapelet. Je le salue en passant, bien très bien. Oui, bien très bien. Oui. Parcours na yo na groupe ya Chapelet l'artiste vous reconnaître entre vous reconnaître en côté. Na so reconnaître ngona yo do mitangele linga déjà avant yo moninga tangité pour yo do mitanga ba téléspectateur bazo tan la bino ba bi que oui yo ndozo ko sabango pour au sauter groupe na ye. Est-ce que vous reconnaître quand même que oui au passage pas Chapelet l'artiste. Ouais, na groupe c'est comment tu comprends nini? Et Dieu pas de rappeler ngana bossani déjà. Bon on a les gars pe na groupe président Chapelet na atelier de formation. Atelier comme atelier de formation. Quelles sont des relations aux alentours de minutes na président Chapelet? Après j'espère que yo yebi déjà ngane azalaka déjà ngana moi na bino. Tous en relation kitoko. Dans la relation bien mais président na ben tanga makamneti ya moni awawa naza vraiment journaliste, c'est-à-dire awa to solo là. Si il a parlé, on va parler. Parce que ça est loco oyo. Ouais, to basé vraiment mingité mais loco les le gars moi pour moi mudindo les photos ngana ko simba yango avant tous les cas. Et loco ni ne sala ki bino bolongwa. Te na comme pas
eloko nini esalaki yo olongwa mpona alobela mutu moko ye mpe na osimba ye kote na ye eloko nini esalaki yo quand même yo mpe olongwa epa président Chapelet eloko nini esimbaki te mpona parcours otangi ete mais namoni otangi okomisi mingi fâché eloko nini esalaki ke wi olongwa wana mpo oke kote mosusu en fait kotanga ye te natangi na ndenge mabe te le président Chapelet alobaki na toloba makambo na ye ndeti voilà na ndenge mpe ya faute bafandi so bamona mabe kotana bali mposo président ba toloba makambo na ye te mpona koevite mpe ke naloba makambo na ye te fo mena sutana na nga parcours na soutien na ngai ye natangi mutu mosusu parce que mutu ntango olozoloba bolamu na lingi na ye baloba te fo mena tika naloba na mama mosusu etowela eloko moko te ye aza leader nga naza artiste naza simple acteur nakotuwela ni eloko te naza eloko moko te nakowela na ye. Ok, merci Nangozongela yo. Parcours na yo, babi ya le pasteur qui le passe na lobi ke oui yo bandaki théâtre. Loko ni guni nango o epesa ki yo po okota na o embrasser directement monde artistique. En tout cas nazaki sona no lobake naza vraiment fan ya théâtre té. Nazalaki vraiment fan ya théâtre té. Vu que musala ngoza na bandenge na omoko bué. Bokoti oyoki lengi nango natikali. Nde azal na sepani makasi pas reconnaissant petit frère nangayo. Azoye ba na banda liboso na ye. En tout cas félicitations mon frère. Merci. Et nde toyo kota na ba parcours je pense qu'il a déjà parcours. Président Chapelet neni groupe nene zobosa na kombo. Atelier de formation. Tu as un atelier de formation, tu n'as pas mon kishimutu boika, bakana mbeli bazoka, si mais c'est votre mon kishimutu boika, fâché Kalombo. Les autres tout le pas fâché Kalombo, tout ça qu'on évolue comme ça. Ok. Et pas fâché Kalombo quand même, bozo s'est retrouvé par rapport à la place où nous sommes boliki. Ah, qu'on s'est retrouvé comme si qu'on disait na tous au million, qu'on s'est retrouvé par rapport à qu'on a à l'aise. Tous autres travaillé bien, on est en bon thème avec notre président, aux à l'aise, aux autres tourner aux autres tourner par rapport à Nada Master, vous avez tourné par rapport à pas Chapelet, vous avez tourné mais pas fâché quand même aux autres tourner, vous avez à l'aise. Oui, c'est un rôle babongo hein, parce que nous allons gratter, nous constater. Ok. Oui, bien sûr, pas président Chapelet, toujours bon. Non. Pas président Nada Tozui Pont. Pas président Chapelet Tokatisi. Pardon? Tokatisi. Pas président Nada Bozui Pont. Et pas président Chapelet Tokatisi. Ok, merci. Et pas fâché Tokenda déjà to Pumbwe. Et là c'est que non. Pas Nada. Alaxi biso A B C D E F G to yebiske do bakima boni bakima bumet to betino nzonzingité. Ok. Pas président Chapelet. To côté théâtre, tu s'est basé longi bat bayebi ba ma passe mais tu jouer nzonzing pété. Tu es pas fâché et longi déjà bimi. Po bison nzonzing na parler na ndako. C'est na so darling, on appelle Simbo te toto sonika Darling Palata. C'est na Darling Palata na parler. To bandine tournage kuna na parler. Ah ba ma passe bou nzonzing lelo ti lelo. OK. Est-ce que boza problématique, boza reconnaître que bino mi balé, ba ma pas mi balé. Bo créer ba problème ba groupe bato. Pour nous le bébé on casse ko ya. Dépend mutu mo sanami déjà. Té, to créer problème ba groupe bato. OK, problème té. Non. Est-ce que oui, kolongwa na bino pas ya Chapelet, koya et pas ya fâché et créer problème. Chapelet a tout ça mutu ka ya fâché. Moni place na nga bato balbake oui Zuma na tika makambo tana bake oui na za fa de la presse na bango no surtout boyika na bango no soki ko beto sandi bango ata bango bandimité na le kanka bango po bango no sonde bazana bayibi ke o za fa de la presse est-ce boyibi ke président Ismaël nani président Ismaël ah wana mwana ngam na formaye est-ce boyibi ke oui Chapelet Azwa mutu kabata fâché ketie esika pa même ata 2 mois à tout ici yango papa moto peli banani babimisa ba vérité wana bakenda oyebisa président fâché ba mapasa est-ce que ke wibinu to kendo sa nani Chapelet à tout ici mutu ka fâché batuni ba ici Chapelet mais yo tout mutu ka ba fâché oya bata fâché alung banguna na tout on anko na sele on anko binu to kendo sa fâché ke oui alobi asele on anko
pour à tout ce monde nous encore. Est-ce que nous créer un mouton entre fâché na chapelet rancune et kota bayoka na souté. Ti bayokanaka bayokana basola be som talbi bongo c'est que mutabeto li sola beto ngo bente soko posi bayokanaka prévenir na tout monde na président fâché na tout monde na tournage ya nani ya oui que tu as conscience ne que oui bayokanaka oui que mon théâtre beaucoup faut pourquoi oyokana na mutoto ça assemblée na yokanaka en tout cas président Bibiso tous les bateaux quand même na famille moko ya bien éduqué bien éduqué pour mes athées mais problématique ndé bo panza ba groupe bateau mastor kuna mastor ayina bato belé pona bino pour ça mastor et c'est la raté président mastor ko innocent mambo tika ekutu ekutu biso na ekutu donc abeti la même biso tolo ke ba bana nanga azana sentiment moko zala nango mais nga sala nga pasia ke moi uzana bano mo be mutu moko boye aboya bano yé moko bauta pa na yi mana chapelet te na beti kaka li solo na lobi ka sala nga passe ko problème ya président fâché Mukishi ezate que non biso mto créant te to yokuta ba problème déjà et yo mata par rapport que non bana moko bazana actualité pour biso to ne pas te longwe c'est que to zaki to dans actualité to ya pas moto dans actualité moto se peli ke ba yibingai bana c'est normal parce que c'est normal président Chapela lo bon parce que alinga biso mingi nasi yo yebi alinga ki mabiso par contre nous sommes dans zala nai c'est normal comment mutema passe ba pomba na ngamoko be ba longwe eza logique et le ne savons que oui bolongwa et pas chapelet te botan ngo longo koka ki to longo to longo mo ke simbi na ngotena be longo pe yo longo yi practicalité na pete yo yeba no star aux en a besoin évolution on a besoin évolution nanga na ina besoin évolution OK pourquoi to longo aki et dans les montants to vendre na banda ko ba boti esengaka tolongwa olobi okosala vie na yo omoni kopo tosala yango parce que biso mpona motu biso totyango ezalaka théâtre so moto atyango boulot aosala nango bablage te nga banda nazwa yango na fanda mpe natia koya passion na nga nga na peya elo babiloko na nga mosusu na kopa théâtre bedi nalinga bavantire na yango te okozala osala na entreprise moko boye osala na entreprise moko boye ozomona na entreprise onga na otravailler évolution il y a travail il y a entreprise qui entreprise en évolution tu comprends musala oye ke libosé tout ce que comment babi singa na entreprise na bo mususu on iba travailler bien makambo eza hôtel place naza na beto na tout place wana non parce que so bolingi de convier le bon no ka convier ba mapasa na convier te et ya musala ozo comprendre ya musala bo mona pe muto alekisha pli nani fâché bo ke su bo moni kuneza bien apesa ba catch te biso to linga esika tuza considération faisala na biso lo moto bota mona ngona mais pas fâché ouais non prise esika tuza OK na kanto esika tuza nous sommes payés biso mbali olobi esika tuza na futa maka na futa bino nazo futa bino na président nenu maman nana na peso mbote afuta biso chaque les 30 artiste on a kata groupe ba futa bango mibale OK monde bosimbi sko place na bela na pesa na bambote na pesi mama mati malunda mamotema bato papa tumba na kati ya Londres na pesi mbote omoni mwaso kumisi nzambe mwasi amoni ya mamoto l'homme de baibinga ba plan veut to pesi mbote. Merci beaucoup. Na pesi mon vieux Jado Mundele moninga bato Blanchard mabela na pesi bino pembote. Merci à bravo to pesi mbote. Merci. Na pesi mbote na maman Elodie la maintenance babi mutala tsaranga na pesi pembote. Vet maman sociale to pesi mbote. Sylvia Mabanga di. Salam. Sylvia Mabanga. OK. Ernest Akimi groupe pona bino. Ernest a Panzi groupe fâché. Ernest Tumba Kaboli groupe fâché kati kati. Na yebsa bino nga na leka émission te ya to fingaka to tolobaka. Nebe ke fâché lobaki fâché boya avant da plateau mon zuma po ebike zuma na matière. Na jusqu'au bas na fâché. Le tout puissant. Ernest Tumba Longwe na groupe fâché na Barteur. Kolongwa na ye eza nini? C'est dit à quoi? Bino banda boye bocha est mal à l'aise.
bino banda boye facha so linga bino mingi so disant de bolobi que oui a futa bino mais ye cordon ya groupe a se retrouver te pe a futa mate yo ko lobani sur yango te kolongo ya cordon eza premièrement nous avons tout na bisoté cordon mona ki déjà qui a commis capable ya osama makambo na ye comprendre alongo pe na bana groupe te alongo kana ba dele ki na ye petit na ye moko ya changu na ye mole ki na ye mo propre mais artiste mususu bazomona na te artiste mususu bazomona na te siko est-ce vous êtes sûr que oui kolongo na ye to za sérieux pour nous kita na groupe fâché ngana otinda presse ya na groupe fâché to yebani très bien quand ba mona zuma ba mona fâché na bo simba ba place mususu bato ba bela rapo ba crise osama na banda kwa bato na bo simba po ndako fâché na bien tous les quatre coins fâché mon ayebi que zuma yebinga très bien et ba place mususu na simba te mais to za la vérité kolongo ya Ernest Tumba na kata groupe fâché il y a quelques des acteurs na ba quelques des actrices ba omona na te à part bana na bolobia na binomi balé est-ce que vous reconnaître yango bon comment c'est bon ka basa l'émission pour compter bat musu balongwe kolongo ya cordon Ernest Tumba na yebi ka longwe malongwe na pona biso pe alongwe na 11 personnes boso alongwe na 11 personnes to tikala kombe beta tout mona ratala guba te bela alongwe na 11 personnes alongwe na 2 personnes alongwe na lekine na petini ba utane tia est-ce artiste ne so ba mona na bien bas tuzal ya beta tout quand on est tombé cordon longwe on dirait kunde lo mwe ye va mwe tala batu akene kana 2 personnes akena Kevin akena si c'est l'Orlando na PC Moté akena 2 personnes biso to combien est-ce qu'on est ko bengana ingola sani bo bengani cordon te na lobi ya longwe so to moni ke osa sumsa no bien te to blongoli na bitete OK bolongoli cordon c'est que ba omi balé wana bo bengani bango te o mi balé wana ndesi ngai ndesi na Congo so na longwe na ko te atngana longwe Olanda kaka Olanda nga sikonde bande ya longwe influence ya longwa ya longwe bo baleki ba otika la point faut bala ndeko na bango ba longwe mais bas tout ça bien tout so to bengana kana kenda chez na parler donc pas avec accident na zongela Ernest Tumba a sali accident après que longwa est pas fâché omoni makambo ba ba ke oui fâché na makisi Ernest Tumba après que longwa est pas fâché Ernest Tumba sali accident balobi ba boloba ki mabe bo saka ki mabe boloba ki mabe surtout koloba ba ma passe c'est très dangereux bino na présent le quoi comme fâché comme futa bino bokoti la bona pour bo saka contre Ernest le Ernest a sali accident pour na bino est-ce que vous reconnaître Bendo Blandine et Mambo au théâtre n'engue tambolaka cordon tozane bien c'était bon monsieur on se côtoie bien avec lui tout sur la bien même le jour longa na pied $10 cordon mais non minata secret to bière au bail deux qui bien à longwe na ndenge ma bête ce qui a longwe bon biso sur ta coupe tout ça qui secret to yeba kiti à longwe a fingité a benga même président na tournage na ye babazala ka bien ti lelo vous assure oui je vous dis na bien obi eloko moko et ça passe na théâtre na ibsa bino loko ceux qui ba comédien ba ku fait belé ils a pour na mascara ba comédien belé balingana te moi je vous dis mais ceux ba kutani to ça la ba semblant est-ce vous assure que oui Ernest Tumba na dépend na ye alongwe penza facha sepel na ye na ndenga longwe ba to sepel que oui na barter su ba longwe est-ce vous assure que oui facha ko sepel loko wana en tout cas na ko sauter na ko saté le jour Korda Longwe mon président Fâché Kalombo azala qui vraiment dérangé na ko saté parce que Korda c'est qui plus important na katia groupe anda ko peser on a pesé dans le groupe parce que c'est très important. Donc, comment on va filmer, on doit belé. Et puis, on va poster une chose dans le groupe, on a pesé. Et déranger qui vraiment notre président. Lelo a kenaye, na oki kasaki accident tout quand on a passé babon quelque chose c'est Kazali. Lelo na président baza normal baza bien, ba sur la kitoko. Bon ngayo nazana kata groupe. Nazana ka yan droit, mais nazana na poste té. So nako lekana émission to nako saka mabe raison nanga pona zoni kamenga za ngate le Ernest pas la kisangai so le na komi que noter rebondissement ko to faut que na mutu boye grâce na e
En tout cas biso nga maso ki mutabeto liso na biso na ninga mabe ba mapasa wana ba boy te yebisa muto na ki wa mutama mabe. Merci beaucoup batuno surtout bolobi ke wi ba mapasa o baza mabe na esi bino ke wi ba mitema mabe sope boza na plateau boza nanga na bino ba mitema mabe. Na pesi mbote nanga na Ernest Tumba babindo inanga bonne guérison na yo au sale accident kotambusa no makanicité eza vie ya mutu eza rabongo quelque part si moi malheur ya kanango na vie ya mutu po e matsayo vraiment to komoke na soka émission na biso question ya soka yango soki lelo producteur moko monani alobi nazana besoin na produire bino mais na groupe na bino moko bosa la groupe bino moko bokoyebi sa producteur anani ouais na pesi Ernest Tumba mon cordon et tout puissant ba bonne guérison na ye na bi kenzamba sunga oyo kana bien pour nous aller ingrater nous appelle le kutate na sa groupe pour sona lobby na sa te na kosa producteur aye ache ba moyen na yanje ba bomba ande na koso te na sa ki apesi ngaka mbongo na nga yango biti na chelo mbongo no te na sa groupe obi ke tona mono pe yo pe muto zo bebisa ye po yo ningi kwa vie mingi ko ni bolina lo balukuta parce que lo nezo la soke wi producteur na so chemno pa kem so ayika po longa bino po panza bino o monte groupe ayiki watana be panzani Just Jena azai pa Vincent Wazé quoi batila ka mbongo sa lelo za malens tozi Gilles 3 batila ka mbongo za lelo za wapi et bon pour je me skip na pour akena cimetière na epsa yo so batenga mbongo ta l'argent répond tout hein mbongo so batenga to ke sagu so simbite to senga bolimbi to zonga to senga bolimbi to zonga lelo tantine moko uti poto et la question suka on a acheté na tantine mo uti poto abina CP na bino na besoin au sala groupe yo moko na li passe na yote au sala groupe yo moko à produire yo moko o lo bana yenini ouais na dana batantine belé tantine ana veta Air France en tout cas na peso mbote siko zali tantine te wana mama ana veta na peso mbote mama ana veta Air France na peso mbote aza tantine taza mama na yo et on se ba pisque kaka te en tout cas moni mama ana veta na peso mbote aza mama na bino abengi na ngai tantine aza tantine taza mama na bino ana veta na peso mbote Air France aza mama na bino na katika bongo moni bien sûr il y a le bien bon répondant à tout en tout cas biso na boulot to salaka to tambola défendre yo biso mbalobi biso ki mutu moko aye so force qu'on a ba mutongo aye na bit nini aye na bula mabete mais abi asa na besoin kaka yo moko a produire yo moko au sala groupe yo moko ate no boya oboya no boya. Merci beaucoup. J'espère que oui, réponse est Pessami. Basa ba mapasa. Toujours chité vraiment. Toujours chité vraiment. Merci Nagérie Kobetos 207 autres Madi Mobile Ali Toutou mon ami de tous les temps de tous les jours. Ba obo manganga pona Algérie. Osolu ka babitumba ngana bundela kayo. Na obundate ambalo. To komi vraiment na suka émission na biso nini oyo ozaki na besoin na tuna yo o na tunyote na émission oyo. Nini ozaki na besoin tuna ngotuninga te. Faut nanga mkoni président Chabelo linga acha mamneso na se question na faut nanga ngwana mais pourquoi azo linga kotambusa sango na biso ya mabe na ba groupe par-ci par-là okende na makambo biso ezane ngwana te pourquoi ko bando luba mabe ya ba na oba na groupe na ye question faut nanga ngwana atika kuluba mabe sur bana na c'est ça moi. Merci beaucoup, j'espère que oui. Makambo vraiment il faut nous na makambo pour des autres des amis na ozongela yo bomba ngo penza pona ozongela yo question ni onga na tuni ozana besoin na tunayo ona tunyote azana na question mususu mais na voter oyo ye alobi OK na lobi lisusu ngape na ngina baxelo ko moko boy prezo yibiso to yokuta bino na musala oyo ya théâtre OK boza ba président biso to respectable bino presquement trop ya mingi à niveau na ndenge nzamba pamboli biso ndenge to komeli na manka mutu respecter nazala toujours na sein ya makolo ya mutu parce que na respecta bato babanda musala liboso na biso na ndi bafinga mukolo ti na ndi ba maka président mokoti mais et ça défonga pas sito yé comment na mutu mako ko ventele bino likambo autant sous yo mutu oyebite il faut la question faut poser sur yango wana vous comprenez
parce que ngai on a monté tous nous ba vena to kompe ba sien na ba o ba ina sima na biso to zape ba to sika na ba o to kuta maintenant tous ngande singa personnellement na lingi no rankini wana to problème moko bona président moko boy ke bana wana botia ka bango te to bana wana baza boye to baza boye j'ai pas besoin de ça nous avons besoin de boulot nanga que lobi na mona lokola ba président sai ndi basala ba makambo ba président lombe donc ngape na sala donc ngape na benga mageno quand on parle de double face jumeau ba mona eloko tongi temisi munde ti bor moko bo bien ba mona ngo ke kukuta na ba ranking moko boy o to susu ngana mutongo non kuto komina onte donc j'ai pas besoin de ça en tout cas aza président natanga kombo na e président Chapelet en tout cas excusez-moi nous avons commis tungisa matin parce que na yoko da matuya batu balobi ke non bazolinga kutu baya ko senganga bolimbisi na osenga mutu bolimbisi te naza ko se déranger te pour nango mais juste que non ils ont réputation. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez commis vraiment dans cette émission nabiso. Mais ils ont une réputation là les lango te ton bon de lango mutu te. Ils ont juste que nous dans le bandé, ils ont réputation ya bisonde et beba. Non c'est que l'homme tout bolim cité. OK, merci beaucoup vraiment to commis dans cette émission nabiso. Avant tout qu'on a ba dédicace, to kitsa moi ba attention. J'espère que oui toza ba président et ba groupe. Barter autozoka tozana ba contrat na bangote. Ngape na longwa na groupe a mutu. Eza idem nde barter pe ba longwe pananga. Donc biso ba président ba groupe ceux qui artère ou actrice à longwe tobo ya kama ba rando ya ko bebisa kama ba réputation quelque part ezo sala bienté. Donc olinga ki oloba nini ce qui échappé ote. Nga ba to to clôture maman. Comprenez que oui, et ça, moi passé, bandeko, baza mibali, bazo lukavina bango, ceux qui baillent l'élo, bayaki ko lukavina bango, mais moi je vous dis courage. Et ça via mobali, et ça étape artistique, bobi monde artiste ndenge zalaka, mabe yaka na malamu ezaka. Ataba koloba mabe za na dash mo lobby, baloba mabe pona bino, mais bakuta bino na ngote. Boza ba mapasa, c'est que moi je peux vous dire. Botambola toujours quand on na bino mais biso pe ba président to tchaka na se to longola théâtre ya kala nga benga théâtre ya kala acteur longozo la na bo tchaka na ba film été il y a vraiment théâtre ya kala donc to comme na suka émission na biso ngana biki botunaka mbote na ba otu balingaka yo pe ba bibo sali chaîne YouTube mbote na o balinga bino pe bisi ba s'abonner na chaîne na bino bo s'abonner na Double Face Officiel TV. Double Face Officiel TV. Bon, excusez-moi, attention, j'ai un peu le colo. Bon, s'abonner à Double Face Officiel TV. En tout cas, et ça, là, bien. Bon, c'est pas bon, on a bloqué bien. Bon, on a même la présidence, on a besoin la carte, on a joué même la gag, même la film, bon, on a bango. C'est ça, ni. Mais ça va dédicace na yo, hein. Ce ma banga, on a fait ça, na ba président tout. Il y a groupe. Au Banabino. Oh non, c'est le lobby. Tout le lobby. Le président, il y a le Kouta. Ils ont vraiment le Kouta. Il y a le lobby qui est tout le temps la famille bien éduquée. Donc, nous avons un comportement. Dans le cas où nous avons respecté dans le monde théâtral, jamais. Et puis, jamais dans le cas où nous avons le président, surtout, nous avons Bendo, na Bossanité, président Zuma, président Ismaël, oh là 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 là. Baba tout va ça, on ne soutient pas mon nom. Personne ne peut tu as poto balinga, yo pe numéro de téléphone poto comme. Bana poto boy belé, surtout balinga ba jimo. O balinga ba jimo c'est belé. En tout cas, na tolinga bino mingi. Bon continue toujours kolinga biso bongo et ça la biso bien en tout cas boyoka kuto ba loba te bon continue toujours kolinga biso numéro na ngai vidéo pub plus 243 97 plus 243 97 36 61 036 plus 243 97 36 61 036. Voilà, okay. Merci beaucoup
au pesi bambote pa na banani ba oya yo ya poto na numéro de téléphone poto comme vous manasuka na biso. OK, merci beaucoup président Zouma na ngo penser pour na biso pour na émission oyo. Vraiment merci beaucoup. Ba oyo batala ki émission so que c'est pel sibinoté to singi bino pardon bolim bisa biso peut-être ba propos na biso c'est pel sibinoté. Ba pesi ba o tout balandi biso ba mbote belé na pesi vena biso Alexis ya mamoto l'homme de Baibinga ba plan grâce à Ilunga wetu le na pesi sous baza belé ba venir belé moi mère nanga en avait à France na pesi li sous Cristal Diabanza na pesi ba mbote belé Yvette maman sociale na pesi ba mbote belé na pesi li sous bazali nani président Mukishi Mutubo ika bakana meli bazoka c'est mais 600 fautes mutu traverser faire Congo sans bateau mutamaka spomba yeni to apena mikolo to asuma toyema kasa ko sakana telo 1900 ayema et bon film moi so kota mikolo président Lobaté na bombi. Merci beaucoup. Peut-être un numéro de téléphone. Ah ouais, merci pour le rappel. Numéro de téléphone est allé plus de 143 82 45 51 307 plus de 143 82 45 51 307. Bon, on a besoin de tout seul en publicité, on a besoin de l'oromoko, tout ça là, tout ça on a pour nabino quoi. Merci beaucoup vraiment to comme na suka émission nabiso Police des Stars. Babi émission Police des Stars nulle part ailleurs quand awa na Congo Winner Télévision. Combo émission eza Police des Stars. Combo chaîne eza Congo Winner TV. Donc Babi Congo Winner TV nde makambo ya notre boss Maman Sarah Kabundi la Cléopâtre Babi Macha Moumenu au bois kindambu Boussokoti Babi merci. Macha Moumenu donc ezaka bongo merci na babonné na ngana surtout merci à Maman Mati Malunda mamotema bato papa tumbana kata Londres moni moso komisi nzambe na peso mbote na pesi mbote na Maman Elodie la maintenance Babi ba Maman Oyo batika ngati Maman Elodie la maintenance na peso mbote na pesi mbote na Maman Geneviève Boussou Falanga, autrement dit Maman Yoyo, je suis fier de vous maman. Na beta ratolo na bino. Donc ba président nyo so ba groupe. Tous en a contrat ya ba artère té. Ce qui artère à Longwe, pesa chance. To longo la motema mabe. Na bandi agence de talent mais tala ba départ mais na esaka bango bonne chance. Donc la vie continue pour ngape na longo pas mutu. Yo pe longo pas mutu. Et bon yo ba longo pas no comme problème. La pesimbote na batunyo surtout bolinganga bo s'abonner toujours à na Congo Winner Télévision. Tant bon na ba émission yo bo santé ko tchaka ba j'aime ba commentaire na pesa arabien. So ki bomoni image ya kitoko oyo bo pesa mbote na mwana mobali moko ya litutu Jerry Kobetos autrement dit 207 de la presse. Mutasunga na ba image ya lelo. Ngana bino to monani so na pesi bendo mbote ti au bamba mulangi. Bendo na pesi mbote to telemi. Na pesi Julia qui était à Tembo tété akoyina ngai Julia Kitate que j'aime beaucoup na pesi mbote. Merci beaucoup Ismaël Hoffman, merci à Gauthier Business, merci Babi Plateau ça tellement koso na moni kuna bendo vraiment vous êtes belé. Vraiment je vous aime beaucoup. Ngana bino to monani mikolo zali ko ya soki nzamba lola azuba souffle de vite to monani. Bye bye.